Ouais, Bokoto Bandeko. Hmm? Bokoto, donc, Bokoto Tosolo, moi, Mouké, Toya, Rara, celui tout le monde est là, moi, Toya, Koloba. Celui tout le monde est Toya, Koloba. Donc, Bokoto. Bokoto Bandeko Langai, Bokoto Ebele. Merci, Mingi, Namoni Bandeko, Moussouba, comme Okota. Bokoto, po, celui qui il faut qu'on a l'oba, po. Ceux qui na lobi te matro. Bokoto bandeko bokoto en tout cas na éviter ceux qui affiché ba combo je ne sais pas na mona ta ba combo bato bazokota je ne sais pas na mekano kota la ceux qui na éviter est-ce que kolakisa non bandeko bokoto na oluka pona tala ka ceux qui ekolakisa bakombo na bino poto ok namoni ezolakisa Gabriel Monsi merci mingi en tout cas Alain Pierre Ilanga merci en tout cas Nebokoti Arthur Kaleme merci en tout cas Bokoto Ebele Amisi Unga petit frère propre rendeko Bokoto po biso pe munoko soki tolobi te eza lokola toliesi trotte po soki nalobi te makambo nauti komona nazoka monoko bololo pardon bokoto est-ce que makambo nauti komona la média bino pe komoni yango et même Foumou merci fidèle revient bientôt merci en tout cas napesi yo mbote en tout cas Nene Adoula, beaucoup de gens qui pour la haute Italie, la moi caillou, moi elongi a pongi, mais il faut quand même la loba pour monoko solo pardon, il faut la loba. Ah, ma politicien Congo pardon. La moi là le politicien, na évité Mobutu. Est-ce que ça faut à Mobutu? Na évité. Ils a faut à Belge, na évité. Mais na ko répondre la question na soki eza faute ya nani na ko répondre yango po makambo tozomona na mboka wana merci mingi père Lévien Kikukama merci en tout cas petit akoli voilà père Lévien Kikukama bompela merci grand prêtre bandeko nazolinga na loba na yeba na soki bino moko makambo bouti komona na gouvernement la soki bomoni yango po na ba makambo politique ya ba politicien na ebite soki bomoni yango na uti kaula a fatigué maintenant Olivier Matende mikolo belende olangai bo partager bo partager ça la bien pour comme la bango kuna po na ebite mais na comprendre école wana uti wapi école wana na ebi uti wapi na nano na Zavila gay na nano na Eva Zaiba ah mama moi c'est bongana lokuta te Eva Zaiba, moi c'est abongaka na lokuta te. Depuis bokose la Eve Adam. Ti lelo comme oza Eve, ozo continuer kaka Eva Zaiba. Okosa na jardin de okosa Adam. Eve Zaiba ti lelo lokuta na yo na mokili oye lisusu. Eve Zaiba. Ba lokuta tu oyo loba wana. Na comprendre place ni lokuta na yoti bande ko bo partager ko Jean-Emile Basukia merci en tout cas bo partager père Kikukama bozo partager te quoi bo partager nano po Eve Zaiba ti lelo aye lisusu Eve okosa Adam Eve Zaiba est-ce que obozata na sonité comment est-ce que yo mwasi mobimba okota école ya lokuta siko devant ba image na yo oyo obenga ki lobi Félix mais c'est 15%. Félix il n'avait pas gagné les élections. On ne peut pas travailler avec un menteur, un tricheur, un voleur. Eve Zaiba qui nous dit maintenant quoi? Bon répondre dans nos biso bande kolangai ou bien biso ba toza normal toza normote bangonde ba normal to éviter na kana bango. Comment ça se fait que maman mobimba même banana oza na bango na ndako
tango na ba réseaux sociaux et comme ko zongisa bande ko bozo partager te ko Gabriel Monsi o partager te mutulangai bo partager ti mbuku ile la Pierrette bo partager na to so na zo na moko comment yo Eva Zaiba ozana bana na ndako na yo siko tango ba comme collectionner ba lokuta na yo nyonso comment tu te sens maman na no tolongola ngo poko mona oza Eva ya Adana donc muto alie isa biso lelo masumu oyo za yo kombo penza elandaka na misala na yango bino bato bopesa bato bakombo botalaka bakombo ya kopesa tala mama oyo kombo bapesa ye ya lokuta Eva Zaiba moi c'est bon na lokuta te donc ba manœuvre tout ba théâtre oyo nyonso bande ko sala parce que au leka na école ya IDPS ya ba menteuse na ba menteur omoni école na place ebimi école ya IDPS ebimi na kati ya Eva Zaiba bande ko amisi ozo partager te petit na nga amisi unga ozo partager te patou mojesu plein d'avenir ne boka ngisa plein d'avenir ngo papa nde moi prononcer c'est paraga ngo petit bande ko bo partager nano bo partager na ko comprendre que souffrance o tozana ngo lelo na mboka wana eza école plus ya AFDEL na IDPS parce que soko tali bato tout oyo ezala ba Ramazani Shadari ezala ba Eva Zaiba ezala baza ebele même na gouvernement na babimi na zo na moko ebele baleka na gouvernement soki aza muta AFDEL nete aza muta IDPS mais Eva Zaiba est-ce que oko démissionner te même avant nini avant même gouvernement la bino wana bima poto mona ke soki ya solo président oza mama oza pesa o se respectaka siko okokende ko prêter serment devant un voleur bienvenue Bambale oza bienvenue Bambedi Bambedi boni merci en tout cas de langai siko okokende ko présenter serment devant monsieur les 15% oyo moko bengaye monsieur les 15%. Est-ce que ta conscience na moko Eva Zaiba eza ko reprocher na ilo côté Gisèle soki na moni toza na ligne na merci na moni komi eloko moko merci mingi comment mensonge et comme lokola culture na kati ya politique ya Congo. Donc, beaucoup qui jamais, que ça la politique, politique, ce n'est pas du mensonge. Non, c'est faux. Oh, il y a lokuta, il y a Congo, il y a lokuta, il y a Ngozomo, bino ba Eva Zaiba lelo, maman moko, il y a lokuta, Eva Zaiba. Ce qui ngande yo, même banana, on a dit maman démissionne. T'as la chaîne, il y a émission, oh, et tamboli ce qu'on a si na réseaux sociaux pour bozaba to ba réseaux sociaux et bazaiba muto réseaux sociaux Félix champion chômeur penza $2000 au ba futa ka $2 millions ezaka plus pour atala ka ba image belé musala ne ko tala ba réseaux sociaux ngo ba futela kaye donc ba politicien muto ko sabino te makambo bolo ba ke isuka na réseaux sociaux lokuta Félix a uta ko se référer makamba minembwe na réseaux sociaux. Oh, na moni ba réseaux sociaux. Balanda kabiso. Comment ça se fait que Eva Zaiba okoki kosko o sali ba déclaration mingi contre Félix en le traitant que c'était un menteur, voleur, mais ces 15% n'avaient pas gagné les élections, mais les lots siko oko prêter serment liboso ya nani. Ezama wana bino wa politiciens congolais mais boye bake o ezoleka nzambe mutazo bimisa bino po Eva Zaiba lokuta leka kio moi si mobimba soki azoloba so mbebwe ka kaka lokuta biso te bibasi bazama pomade moi rouge à lèvres botala Eva Zaiba atia rouge à lèvres wapi mukoloni
atiaka te mpo soki atie nyonso amelaka ngo na lokuta. Mwasi mobima miso makasi Eve Bazaiba miso peda makasi ndoki nayebi te soki na kota makaba famille na te mais yo koza pe bomi bato na famille na pona ko respecter ba o bakofi. Eve Bazaiba okosi bato awa ke biso tokotika ko travailler jamais na gouvernement wana. Noko malemo chinois kitoko koko kitoko men hein. Polika Songo mutetela solo bo partager noko chinois bo partager te Polika Songo hein? L'intellectuel mutetela otetela ke mafumbe partager mais na moni nano te bino baba Eve Bazaiba moi je pense même bana musu bazana ndako no bazaya yo te okosela mbali nao pour moi c'est bon lokuta te. Comment quoi kosa bato boye après ba nommer ozo sepela mais au moins fande moko boye conscience na yo. Pasteur Leta partager. Bino pa pasteur Leta Frédéric wana mutulanga mais nazozongela bino hein. Nazozongela po na makambo Eve Bazaiba. Na ebite soki lelo ba mama ya mboka wana bakozana na fier ya koloba ke nous sommes représentés dans ce gouvernement par Eve Bazaiba. Mais il faut izala soni. Pasteur ozo partager te hein. Bino ba pasteur mbongo bokabaka te na ko partager comme Léo Makasi pasteur Leta Frédéric. Partager. Bokabaka te na ko partager comme problème. Gile Pambo. Merci à tout gande ko continue de langai. Bandeko. Non, ce ne sont pas des choses à encourager. Ce qui va tomber sur Lobaka, c'est le moment qu'on dénonce Batolokola Eve Bazaiba. Parce que Eve Bazaiba a lobby trop. Parti na bango et lobby belé même ngana zozo na kaka Eve Bazaiba. La femme de fer, Eve Bazaiba. Bon, mais Lelo comme la femme de quoi? Eve Bazaiba. 40 jours pe sili na noter mobali na yo o koti na lokuta. Eve Bazaiba 40 jours mbali na yo sili na noter. Yo mama mobimba sko to benga yo nani? Jibril Mbayo na pesi yo mbote. To benga yo muyibi to benga yo nani? Posoki to fingi ba mama ba lo to fingi. Sko mama Eve Bazaiba to lo banini. Tola muselo makambo ya jardin d'Eden oyo sala biso ta début ou bien tolo belana no makambo ba élection po yo za des dossiers ozana no ndenge kosa Eve et Adam lelo siko oye ko kosa peuple. Donc si je comprends bien mutunyo so azana komba Eve amuta lokuta siko lelo siko tango ko prêter serment ko benga Félix monsieur je prête serment devant monsieur le 15% fidélité au 15% ou bien ko benga monsieur le président. Boza quand même sérieux. Boza quand même humain bo mona ke makambo bozo sala oyo bozana bana yo Eve Bazaiba je pense que oza déjà na ozana bana basi ou bien bana mibali ozana ba bokilo ndengo ozana ozana bana mususu babala siko tango bazomona balokuta na yo wana oko justifier ngo comment la politique est dynamique des mensonges yango bino bo mesana tout le temps la politique c'est dynamique yango ezaka na Congo awa na poto tomona yango te awa na poto soki okosi ti démissionne. Merci mingi Michel Banda, merci en tout cas. Awa na poto dynamique ezalaka te mensonge c'est des mensonges qui démissionne. Eve Bazaiba mikolo yo comme na uti kayu nazozongela yo na ba émission bien na bokoto po oza mama moko oza exemple te basi ya Congo bolo batete oza représenté par les femmes comme Eve Bazaiba. Il faut enlever ça.
parce que moto aza capable ya kokosa nation mobimba bongo yo moko bosala ba aventure na bino na Fayulu bokwei na mutuka mikolo eza Fayulu lisute mikolo ekombo na nani Blaise Bula po wenge panzaniti na yebisaki bino wenge ko panzana oh bino bolobaka bandeko bozo partager te na bo partager na noti na yebisaki bino ke la muke ko panzana wenge ko panzana Didier Masela abendani, ça veut dire Katumbi abendani Didier Masela fondao ye moko jibe mpia na mukulu Robert Waya mbotala libanzi ya Jean-Pierre Bemba lokola ba mizi banini ba jif ne balataka eloko anga pe moko nazana yango pe yanga pe yebe na finga nano ya yepo ya iza munene Waya balobi Jean-Pierre Bemba libanzi lokola mutalati babenga ona Swahili mutama ba ile ba jif balataka Jean-Pierre Bemba jibe mpiana wenge panzani la muka ekufa toyebisa bino naloba ngo déjà ça fait une année et demie naloba ke la muka ekufa vous comprenez te parce que le bula yoana na Eva Zaiba bomona bango na Lubumbashi Blaise Bula kosi ko kufa o ba betinga mabanga Blaise Bula ça veut dire Martin Fayulu ye pas zo mema batuna distraction chala mwana mpembeni na ye Eva Zaiba lokuta Siko wera son pas zaki na mpanzi ça veut dire Adolphe nani comment on nani Adolphe nani Muzito wera son donc chala mwana Adolphe na Blaise Bula basale aventure babeti biso mabanga toko yoso mona mutu siko nanya bande ko filmer bino po liboso na bino kuna chauffeur ndi azalaki siko position bolalaki wana ezai position donc Eva Zaiba lokuta tina Lubumbashi okosa yo mama zo kota na kati ya complice ya lokuta chala mwana po na ndenge ba musicien yo za chala mwana en tout cas comme on simbi yo mama po soko tali mamu chala mwana na yo boza peza miso makasi ya bandoki misikoyo chala mwana po ye aza bato ya bandeko na biso ya nini aza nini koma mwenye mupongo mwenye chanda wa mujulu po bango lokuta ya kindokiere moko se manifestaka na binengwana mais yo siko Eva Zaiba bo sala ba film na yo na Blaise Bula na Jibe et na nani Owera Son yo chala mwana bokosa ke babeti biso nzoka bozaka bato lokuta tala mosusu oyo nani oyo kombo le nani oyo o bauti otia tensiometre na mutu nani Mbikai Steve Mbikai natuna pe mutuna po pechi na biso moka uti koyembela biso natuna pe mutuna mutuna pe za lisasi te Steve Mbikai outi koleka na ba media awa au gouvernement tango quoi il faut Félix aza candidat unique pour 2023 so batio premier batio na kati ya ba ministre te projet na yo wana ezaka ka ya Félix aza la candidat unique Steve Mbikai projet na yo oya Félix aza candidat unique po obande ko sala ba démarche wana parce que était sûr que ba kotia yo o flatter Félix batio premier batio ministre pardon siko batie yo te projet na yo wana ya Félix aza candidat unique na 2023 ezali ube longo ezaka mutuna kaka balobi eza yango pe lisasi te mais totuni kaka malembe bapeti langa impero wana bapeti ba yemizemba impero bapeti ala olela bako babe balobi malembe ma na tuni kaka Steve Mbikai projet ya candidat unique ya Félix na 2023 leader Claude na pesi mbote eza ubie longwe wana eza mutuna epa ya Steve Mbikai flatter Félix na 2023 candidat unique
sikoyo natuni mutuna etuni kaka ndenge etuni petit na biso ezaka mutuna eza nango lisasi te. Steve Mbikai, Félix akozalaka candidat unique na 2023 ou pas? Malembe ma. Dozo bisabino ke Félix akosilisa bino mayela obimisa bino ba bolole. Jeune papa Louyeye, partagez papa, merci na moni ozotala esalinga bien mais partagez. Landry Miguel, mais partagez. Bon partagez pour ça la bien comme la bato wana ko. Steve Mbikai auti kotiela biso makelela wana ndenga blague te. Non, le président de la République, il doit être le candidat unique pour 2023. Siko awa ba nommé yo te. Awa merci mingi leader. Awa ba nommé yo te Steve Mbikai. Est-ce que projet na yo wana ya candidat unique ça continue ou bien telemeli wana? Mutuna eza ngo lisasi te. Ba petit na biso MPR balobi malembe ma. Yango tolobika malembe tozokende malembe na moko moko. Jojo yoni ndugu habari di ala mpangi na mundu bito beto ala mpangi wana Jojo yoni na London wana mpangi be Jojo yoni Bea Chachi wana sheri na ngai Bea Chachi mwasi kitoko mbinga yoke obala lisusu kote mususu yo pe bon nazongi Bea Chachi nazozongela yo tokenela makambo na otuna. Steve Mbikai, les politiciens flatteurs ozaki kala mingi tawa contre bata ya IDPS. Félix aleki kaka mbala moko il faut un candidat unique en 2023. Le projet continue encore ou bien ça s'est arrêté depuis la date, je ne sais pas où on a nommé des ministres. Steve Mbikai, Boye Bisangai. Ba journaliste à Congo bolu ki biso Steve Mbikai botu na eso ki aza ko maintenir toujours projet na ya candidat unique en 2023 parce que mandé ko sala ngo po ba nommer ministre siko ba nommer été malembe ma toya ko tala mosusu Frank Diongo nzambela ngai Frank Diongo na fingi bato ya mwindo te ponga mona mwindo mais quand même moi choco na moi choco frappant bogar botar bogar mais Frank Diongo flatterie bonga kala bana o bazaka ba bogar au flatter mais Frank Diongo oza vilain après ba kisi lisusu flatterie na mensonge. Frank Diongo pour façon oyo penza wuti ko kumisa Félix Bea Chachi o partager te Lopez Ngonda mutulanga ina pesi ombote na mona ba misalo sana kini moto benga to yeba na mema kamba ngo pe to yebi kuna pe o ba botoli kote wana Lopez Ngonda na pesi ombote. Frank Diongo na mona nano te na age na ye akoma Sankara, akoma Blaise Kolema, akoma soki Musaka ya kokumisaka Félix kaka po azwa poste ministériel. Siko yango wana malembe ma gouvernement ebimi. Gouvernement ebimi selon goût ya Kanambe muto akosabino te nazoya malembe. Siko Frank Diongo yebisa ngali sikoyo ndenge bomoni Félix alandi papa na ye papa na ye azaki soki atomboli misapi maboko nyoso mibale donc victoire ezali. Frank Diongo akomi lokola kabulo mwana kabulo asa reportage ya match ya nani ya Léopard na Brazzaville bani Diable Rouge yo mobali papa mobimotiki bana na ndako oya kokumisa siko ye wana anome yo ministre te lekali suso kumisa ye alandi papa na ye. Les politiciens flatteurs. Comment vous causez yo papa mobimba Frank Diongo? Yo moko zo mona teke muto a gagné ki ba élection te muto azo kende mabe muto azo travailler na Kanambe muto azo diriger le côté contrôler le comme côté mais comme oza assoiffé ya comme ka ministre il faut kaka wa adorer au moins ko anine qui idolâtre na ceux qui idolâtrie no place memio Frank Diongo sambwe
soki ezalaki nga boye na koyinda na baproblème sikoyo yo sikoyo ozalaka mwindo sikoyo okosani okotela oya mwindo soki omoni politicien aza na elongi ya kokani na bidibidi donc yeba te politicien na farceur Frank Diongo na bidibidi soki boci bango boye mapasa soki nakosi bosala montage bozwa ngai elongi ya Frank Diongo na bidibidi yaya na leki donc ça veut dire toza na bacomédien na kati ya politique Eliezer soki banomenga ministre te Eliezer otikali na 2 ans okota pension bien 3 ans je pense que bato ebele bayebi Bijou Van Pechi balikuleta samaki kwa Pechi iko wapi nionga na Pechi alikuwa kote ya est kula alikuwa na samaki iko wapi Bijou moi sio na respect na makasi Bijou Van Pechi donc tango tozeba sans papier olambe anga tala babadi ya minene Bijou Van Pechi merci mingi en tout cas une femme courageuse très forte en tout cas na respect na makasi grâce na oba biso musuto fanda pe awa yo mona obimi pe na centre boy ebige na ke kuna ipa Bijou Van Pechi a olambela ngai faut vous en reconnaissant na vie soki muto apesa ata mai merci mingi Bijou en tout cas bandeko Eliezer nano peut-être boye baka bien Eliezer bandeko Bijou partager te hein makitila partager nano Eliezer déjà na komona ye boye a mutu autia confusion na kati ya mito ya bato okoyeba te soki aza na génération nini ya âge un collabo jusqu'au mois de Pinière asali musala na ye akoya koendormir bato entre temps akimisa mwasi na ye na États-Unis Eliezer par rapport à âge na yo est-ce que au mona te ke boza ko rendre mauvais service na nation parce que 70 ans aux anango na 70 ans d'ailleurs il faut za sage 70 ans eza âge mokete nzoto wana ezokosa yo 70 ans eza oza koko Eliezer botie embrouillement na kati ya liti oyo biso tosali boke ko soutenir Chilombo siko lelo obimi ni gouverneur ni ministre te ni conseiller te ni même chef de quartier te Eliezer donc bo préféré na bino kanambe aya ko bruit donc ko tia désordre à travers bino ba Eliezer boke ko soutenir Chilombo 70 ans eza mokete hein Eliezer 70 ans eza mokete okotikela bana na nini héritage nini okotikela na yo bana pona moni batebele bakobituna est-ce que aza 70 ans oui ye moko muto ala solo baki yango na en pleine émission alobaki il a 70 ans mais tala muto a 70 ans bololé mais nayebi te bapoliticien congolais soki bozomona te biso toza banyama na bino toza na cage moko boye nde soki bolingi bopesi yo musunyi bolingi bosakana lion bosakani bolingi biso toza banini na bino te banyama na bino te botia biso na cage soki bato oyo alimete wana bango mpe nazoyela bango malembe nazoya Eliezer, je pense que ça l'a tout autoubela, au senga pardon pour 70 ans et ça âge muto azaka na sagesse ya ko comprendre nation place ezokende. Okolanda petit na Félix. Olandi est à la place à Memi Eliezer. En croyant que okoma ministre pardon. Est-ce que namboka na ba poste mosu ezalaka te? Il faut que vous la ministre. Pourquoi vous envisagez un poste ministériel? Pourquoi? Bah projet c'est quoi au juste? Pour devenir un ministre, premier ministre, et non, pardon, ministre, vous avez un projet de vol. Vous avez une place à Koyiba Yango Wana. Jean-Denis Abraham.
Bondo Museka, merci en tout cas. Donc, projet, il y a Congolais tout. Jamais toyo kaka mutu mosusu ala kile. Non, ngai ne na sabo il faut na kende okoma chercheur na Congo. Nakoma soki na ebité agronome. Non? C'est comme na Congo critère penza critère nyuma ko mutu akoma ba mona kaza mairi il faut akoma ministre, akoma premier ministre, akoma député. Biso to ebisi bino tozo promettre bino na arriver na biso toko banaliser na toko sisa maka un politicien un député a touché en dessous ya professeur à l'université, en dessous ya nini ya médecin. Ceux qui médecin ko touché 1000 euros, 1000 dollars, député faut toucher 500. Parce qu'il faut que boma eloko wana yango nde bomi mboka ba Rwandais va comprendre que il faut que tia mbongo na politique. Parce que les politiciens sont capables de manipuler le peuple. Tala sikoyo Koko Eliezer. Tozo de la bino bosse mbote msesu ba motion, so ba motion mosusu mon commandant Eden. Maoso, merci en tout cas ndingo koti. Politique eza nango profession te hein. Eza profession te. Mais bino bokome ozwango comme profession. Après, comme héritage familial. De papa, mwana, nini, papa. To yebisi makambwana biso tozo silisa yango. Tozo silisa yango. Tala Muyambo. Muyambo, oza PD. Jean-Claude Muyambo. Oza vie na ngai, obenga nga to benga na kavie. Mais biso to na master te. Oza ka PD ou bien nini? Parce que Nicolo kaka po Félix ayeba yo apesi au poste ministériel. Ozo yamba yo kangie na nzoto lokola mwana masi. Bo ebisa biso bosi bokota déjà na monde yango. Soki bosi bo banda po na moni mutu mo uti hôtel misalo wana ke il faut pas voter pour loi ba VW. Na moni ki député monko ya bino kuna oh il faut pour loi ba VW et awa na parlement il faut pas voter loi ba VW. Boko voter ba loi na bino wana ba VW bokende yango na ba mboka na bino o place wana Satan azo sala moteur ya VW ko sala na Congo te tolongoli ba piston, ça veut dire que ba PD et ko lekate na mboka wana eza mboka nzambe soki bino ba lingbo sala sa ba moteur ya ba VW wana tolongoli ba piston et ko sala te o ba voter loi pour ba homosexuel ba ngope ba et ko sala te na mboka wana. Maman de Boulonnais, merci Ming, une femme forte combattante, donc bravo. Bino baba base. Tant que bino bozali to ebike ba femme lokola bino pas ba Eve Bazaïba na lokuta, maman za na lokuta. Tala ba de Boulonnais. Ce qui a moni a couleur rouge, eza rouge, bleu eza bleu. Mais tala maman Eve Bazaïba. Na longoli no maman wana na zozo ngi na jardin d'Eden. Eve lokuta. Okosa dans lelo yo kokosa peuple zaïrois. Comment ça se fait que par politicien congolais beaucoup zala? Donc na mitou na bino boyebi kaka ke comme toza na peuple moko ya bololé, c'est facile à tromper. Muyambo okoma mutu mwindo. Kimbango aloba mondela okoma mutu mwindo, mwindo akoma mondele. Jean-Marc Kabundi déjà tout le monde a commis mondele alongo mutu mundu prophétie Kimbango kokisami mais etikali pa yo Muyambo kokoma mutu mwindo kala mingi te ki métier kolongwa bino boyebi te gouvernement ke Kanambe mutao dirigeango boyebi te ke gouvernement le bimi selon goût ya Kanambe bato tu obo tiaki monoko contre Kanambe boko leka te bo l'équipe te kandengo sambwe Muyambo kandengo sambwe oza kokumisa Félix ye wana ye mutao diriger te soki azo diriger pourquoi nommer yo te na na ba bolole mosusu ya Paris ya Kinshasa ya Congo na pardon ba combattant ba Ari Moke ba Martin Sali oh na moni ta combattant moko te na moni ga muibi ya nini ya Didier Bodimbo ministre la bino hydrocarbure pardon je m'excuse hydrocarbure muyibi
auti kosala travaux publics kala mingi te awa avant akende kuna bapesa travaux publics apa kola bandako ya l'état peinture. Un voleur. Ministre ya hydrocarbures Didier Mondimbo auti kosala travaux publics awa bayibaki bambongo tango batiki bango travaux publics kopakola bandako ya basocial peinture. Soki na kokosa a démentir makambo nazoloba oyo Didier Mondimbo ministre ya bino ya hydrocarbures. Tala bato Félix ao nomele bino ba ministre. Soki na kosi aya ko démentir ke asalaki travaux publics awa na Belgique te après prison na ye ya kopakola bandako ya social ba peinture. Un voleur qualifié ministre ya hydrocarbures bozozela nini? Malembe ma nazoya Martin Sali o kalingili biso suki ya olalisi yango okomi lokola mavoela somo en croyant que okoma ministre boye ko kotisa désordre na kati ya combat. Martin Sali omoni ndenge osuki liste ebimi boye nalobi natala ta na ba ministre réserve. Nathan Larobite, comme ministre Eleki, premier ministre Eleki, ministre d'État Eleki, ministre Nene Célibat Eleki, ministre Soki Nini. Ministre Célibat peut Zali, parce que premier ministre Zali, ministre d'État, ministre Célibat, ministre Soki Nini, na mandi kotala ba ministre réserve. Na bitala na mona taba combattant et ko sala biso bien que a quand même toza représenter kuna. Nathalie Penzana baya ba ministre réserve. Ah. So bokendaki ko sala nini bino ba député o ibani ba combattant. Bokende sa nini? Maestro Steve, balibina bogar. Oh, photocopie moi na semiti. Malembe ma nazoya. Boye ko kotisa désordre na espoir ya nation la diaspora combattante bato baza ko pousser po lelo bato bala mukana Congo. Merci mingi na bandeko so Goma Beni Butembo soki na remercier bino wana exemple za eloko mwa mabe bokoti si désordre awa ba rimoke ba janoka bokoti désordre na suka nango bozwi nini ba mukreke ba nini tande ki collabore bato a Londres botala bato lokwa ba mukreke ba nini tande ni wasili batraisaka pour quelque chose. Popol moi la lobili na leki les airs. Na bogar. Teresa Miss. Omoni omoko face à moi na semi. Bandeko. Comment ça se fait que peuple zaïrois osa prêt à trahir nation na yo? Pour une simple promesse, va promettre yo comme ministre, comme PDG, comme boye, pour une promesse kaka o trahir ma belé na yo. Lelo siko bino ba politique, bino ba combattu fio bokendaki. Boye bisanga, boza ni même ata chef de quartier té. Donc bon dimi ko trahir combat na bino pona kaka promesse. Yo mukreke se boyaki awa soki na soki keli soki na nani bande ko biso toyebi makambo ebele ha mukreke se wana bayaka na soki na un certain keli comme ça baluba to kutana na bango na Deburker ba memi biso toke na restaurant place au Félix atika ki nyongo ko ya nini ya biloko kolia et pas ma Chantal Kazadi biso tozaya biso mongo te biso tozaya biso ampiakere basomi babiloko tolie bafuti nasuka nango toza besoin na bino parce que projet moko eza awa. Le projet c'est quoi? Oh biso touti Afrique. Augustino Makwinza. Merci mingi. Touti Afrique. Toye touti okuta na James Kabarebe. Ah? Na bokeji tolobi ah? Oui, tokuta na James Kabarebe.
James Kabarebe balobi no fait cette fois-ci ba préférer ba travailler na diaspora, ba travailler na ba congolais, to longola ba émotion politique ba salaka politique émotionnelle té. Cette fois-ci ba ndimi ba pesa biso pouvoir. Bo moni place cop na bango euta. Papa, Pichou nauti musala tala. Je viens du travail. Parce qu'on a moni ozoka isaki biso. Omoni oyo. Et alors ba fiche de paye. Oyo. Obino ka isi biso to sala ka tetala. Et là ba fiche de paye. Nauti musala na komi même palete. Vesto na tambula nango na mutuka, oka ya interview na tie. Obino ka isa biso to ba chômeur lokola président na bino afanda kiawa. Aofanda aolata kilote a vert soki a défi biloko bato akoki ko futa te. Nauti kayu. Tu comprends? Awa to ana tongo na telemine na nzila pona lobela bino sali butu mobimba. Ko ngi wo ko make okende kayu te. Na prêtre. Na prêtre. Bolanda ba parents te. Na prêtre. Ana kinote un vrai villageois, je suis bien organisé. Oyo comment ake okende ke musala te. Na uti kayu petit, na uti kayu. Toza no soki 10 heures. Na 10 heures ango. Pona uti ko sala transfert ko tindela mutuma quelque chose. Yango. Yango moni na tele miao. Vous comprendre hein? Petit o. Petit o zolo ba ke uta musala. Na tele mi pona uti ko sala transfert. Sakana batu bino hein? Yoka nsi mutu nso azala lokwa président na bino ndenga azali chômeur awa soki afandi awa na restaurant ya Chantal Kazadi afandi boy kaleso vert bimi likolo ya chemise bala suko kota ou comme n'importe quoi hein? Ils a prêtre grand villageois esprit costaud tolo ba makambo sérieux makambo mboka biso kotsa ba aventure awa te comprendre ngala ko futa yo pona bi ozana Congo je peux te donc payer chaque mois. Bololé. Bolimbisanga bandeko na ngai oyo bazoze na loba. Bolimbisanga en tout cas. Bandeko. Mais tu dois comprendre les sous te imbécile avec ko embrouiller un peu na situation. Bolimbisanga tellement na bossa na place na bandeko loba. Bandeko oyo à Londres ba mu krekese. Ba memeli biso cop. Oyo baza na kati lelo bazwini poste c'était même chef de quartier té ya James Kabarebe ba prononcer ki biso ba yisa biso ko pwana na restaurant ya Chantal Kazadi place au Félix atika nyongo ya fufu to yebisi biso bandeko bino boke kondima ba Rwandais bo sala bango ko po ba promettre bino que c'est facile eza bino to lingi ko travailler na bino diaspora. Mais botala siko botala la gouvernement oane bimi boyebisa ngai mutu nini ya ya diaspora oyo boyebiye azana kati ya gouvernement comment tala comment congolais aza prêt à contraire mboka na likolo ya promesse ya pamba à trahir mabele na ye bande boza fier na loba trokola biso boza fier na trokola ba bokecho yambo ba vie di bolombo ba papa tomboza ka fier après ezate que parce que nous sommes pas des cupides mais tous a besoin de mbongo est utile dans la vie mais il faut mbongo li mbongo à mérite tala siko koma ba combat na bino ekufi to ebisa bino Félix azo diriger mboka wana te gouvernement wana ebimi selon Kanambe soki alobi okota okoti soki alobi alobi te soki alobi yo te siko yebisa nga siko diaspora combattant nini bomoni akoti na kati ya gouvernement mais bo trahir pourquoi Bo trahir pourquoi? Pour na promesse, il y a James Kabarebe a promis bino, na Félix a promis bino que après 2 ans on va pouvoir. Autant on a gouvernement yango. Plein de Rwandais au baza camouflé kuna na kati na ninga blagite.
majorité Kabila abetisi troisième équipe naye équipe C amoni soki azwi ba équipe B lokola bato lokola banani oyo bino boyebi o bazala mingi na équipe C bazala bango na gouvernement te soki bacheche bango lokola ba papi tamba wana bazala équipe B ba équipe A nde batamba tambo mwamba banini ake koluka équipe C ya bato boyebi bango te mais nazo senga bino bato ya gouvernement soki boza sérieux bo publier gouvernement wana na appartenance à chaque ministre auti na parti nini bo publier au moins que bazo koka ko publier appartenance à chaque député te pourquoi pas ba yebi ke FCC baza ebele ok ne fiata ministre à portefeuille wana oya mwasi wana mutu ape baza ebele soki bandaka okoma komba mutu moko kota na Wikipédia tala okomona ke majorité eza FCC PPRD na kati ya gouvernement oyo majorité eza bati ya FCC comprends mais comment ça se fait que bato ba bemba bakatumbi banini nayebi te bon parce que boza ba politicien te bemba dès au départ déjà azwaki ma chance au comme conseiller Mobutu grâce à papa naye en tout cas politique ayebi yango te katumbi de koloba te Fayulu farceur Blaise Bula ko gouvernement ngwane bimi botala bino moko ministre de défense un Rwandais wana nde na ngena lobela yango plus ministre de défense un Rwandais eza isu ya kobomba te nga d'ailleurs tango balobaki soki Gilbert soki Kankonda nayebisaki bino ke ba Rwandais mingi bazozwa bakombo ya babokechu te baekanji lokola nga boye vrai mukusu peza oyo ba munyorambe choto rambe vrai mukusu 100% choto rambe collectivité de Bakongola ville de Kibombo fier tala beauté bakusu babota bana bogar pourquoi ba Rwandais bazwa bakombo biso bakusu te bato Équateur bazwa ka baluba ba Makenga lelo to ekwe kotala lelo ministre de la défense Gilbert soki Gilbert nani Kabanda soki Kabanda Rwandais parce que bayebi ke avec ba roi baluba na biso esimba kapo toza lokuta moko biso na bango tikato yango monike bande ko na biso ya Kasai bato ya limité bato ba moto brum brum cuivre bimi kuna blague te na mboka na bino cuivre cobalt bofandeli ba moto ba mosusu baki ofanda na Katanga biloko bofande na Katanga ebimi na Kasai cuivre na cobalt ebimi ebele na Kasai tala ne boza ba bolole kombo se limité na bino soko memi mwa ba sere ya kilo bazaka amati na moto boy soka zo tuta mwa tolo zoka mwa chaleur na mokongo ofandeli lo enge wana ya moto o memaka bato batuta ba kwisi ozo freiner na makasi po sera tuta ta mwa poitrine na mokongo na ngai cuivre bimi na mboka na bino bozonga bozonga bandeko cuivre bimi na mboka na bino bandeko 1 minute ok ça va na kata kaka aïe 1 minute bandeko oh. Bon, c'est ça, message nazaki nango ya lelo parce que na moni pe fona kendola la, talaka bona oti bolo fona kendola la siko pona ko bisa bino ke na koya bien na explication ya gouvernement we bimi na yebike bato ebele la tiki bino na posa. Donc fona pena la talaka na butu ni fona nyata. On comprend. Mais ce qui est vrai, ministre de défense na bino ana Rwandais. Mais bino pe bande ko la biso ba Taliban.
Boza pe bato ya malamu ko. Bozote ya Félix bien te. Place nyonso matama na ezo salaka exercice. Matama Félix c'est salaka exercice na place fait ça l'exercice. Mais Félix bayoka la soni. Place mosusu ba machakate ba liaka te. Félix azalo ko ambition azakata ba bomi ape maraka. Diabète yango za nango yango ezo sala obongo linga kolia. Mokonzi avo bimana ndakwa bakotaka déjà toilette. Mokonzi avo bimana ndako omilieli déjà. Mokonzi abimaka pa na ye aza beza carré. Yo soko komi pa bato komi kotuna toilette za wapi. Soko sisi toilette o biloko kolia eza te. Félix akingi komona nzela toilette te na biloko kolia. Président ndenge nini yo? Biloko mi balé soki Félix akomi pa na bino ya liboso ifo atuna na nzela toilette za wapi. Après soki le biloko kolia eza te. Félix na matanga Félix oza ba pe biloko kolia. Malembe ma. Natiki bino pola moni ba obenga benga mingi. Otika malamu.